C'est ça. Merci beaucoup. Ok. Nabandi. Bonjour, merci bien nabandi korangai. Nalinga sa live blamba ndi nalipenda bien on sala samedi. N'était à ce besoin on a bien parce que éclairage dans ma casse na évité. Mais na relaxa bien bilo na zana ngo pona lelo. O ba uzwata ya kutala ngo sikote, bozonga bokotala lango. O ya zana besoin ba prier loko pour komelanga na Messenger ou bien na WhatsApp, pas na WhatsApp nanga. Mais merci mingi na bato yo na sa live ba perek o ba somba ba perek merci. C'est qu'on dit il y a bilamba. Donc bilamba yango yo mozo laksa. Naza na robe oyo iya basoda na bandina na oyo liboso aza na nini aza comme ça nsima aza boye ok oyo robe basoda naza na longwe naye na naza mosusu basoda oyo azali likolo aza ta ya monene donc likolo soda ya pete na se soda ya makasi. Ok, naza na robe oyo maboko milai nayebi ke te ezoya eza bien. Ok, robe chemise likolo yango oyo nsima aza molai. Ok, na se basoda ya makasi na likolo basoda ya pete yango oyo olaxifie soki bozomona me nayebi botala yango après nga na tie na moma oyo na tie nayebi ke boza na bawenze boza nayebi ke botala après ntango na tie ndaka nyonso bokotaka donc robe naza nango yango oyo après na inbox ozwa pris ya robe oyo na inbox naza mpe na oyo mpe ya noir naza na maboko na ye naza transparent mais folatela ye bisi maboko milai voilà na se eza nini donc c'est ça les robes robe noire oyo nsima oyo liboso soki olingi nde nalobi ke après okozwa na inbox oyo biloko oyo na kosala solde na koloba directement ya sans somo nalobi te seke sa solde te donc aza transparent donc folatela ye bisi na se donc voilà na se aza boye aza robe noire e bomona boye yango aza transparent d'accord. Allez, toki ete ye mpe lisusu ndenge moko aza mpe transparente transparent donc folatela ye bisi aza maboko elai me maboko eza kopusa boye ekomikuse yango soki olingi nde nalobi prix okozwa na nini eza bataille ya minene mais soki olata ceinture olati mais de toute façon nga alata bilamba te nalakisaka po elamba moto hygiène na ye donc so olobi nanga ke nalingi yango meka omona nakomeka mais mpona sikoyo namekaka mpenza te à part perruque donc yango nalakisi bino oyo merci beaucoup comme ça toza susu na nini allez naza lisusu na oyo
ta bacouleur ya ete obozomona nyonso bacouleur ete robe mosusu ye aza aye na bise na ye bawana nde ayeki na bise te me baye na bise na ye donc aza na bise na ye oyo bise ya kati oyo ya libanda donc so olata yango fo olatela yango na ndenge ya kati donc mosa omoni sikoyo ndenge natie bise yango bise yeyo soki olongoli bise aza transparent donc liboso yeyo maboko mosa nazolakisa bino barobe naza nango aza transparent mais nalata robe ya bato te nalata barobe te soki oza na besoin oyebisi nga mpona barobe oyo bise ya robe oyo tolakisa aza mpe na robe fleuri oyo oyo robe fleuri comme ça aza molai ntina se robe fleuri awa bakangaka eloko aza na nde na ye akokanga chemise aza boye maboko transparent maboko pene eza transparent maboko transparent oyo liboso oyo nsima donc aza molai edépendre na yo moko soki olingi okata yango ye so olingi ezala ndenge nini ezodépendre na yo moko donc barobe yango voilà c'est ça allez toke na barobe mosusu comme ça voilà oyo aza manche courte barobe bafete oyo ye mpe aza molai aza manche courte maboko nango eza na biloko pembeni maboko nango eza boye eza na bafoise voilà na katikati aza boye donc bomona yango aza mpe molai c'est ça naolakisa bino les robes non nalataka te mais aza boye voilà merci beaucoup allez nakei na robe mosusu ya bleu aza plissé ekomona yango aza plissé alatamaka boye okitaka na mapeka donc aza plissé ntina se yango robe plissé so olingi robe c'est ça les robes plissé yango aza molai ntina na se molasi bino robe plissé aza mpe na blouse blouse yango eza boko maboko oyo mpe maboko soki olati yango singa oyo nde moto ekokanga aza boye eza blouse aza molai te aza oyo ezaka mwa mokuse voilà yeyo sokomona bien yango nakuse bino pembeni ndenge ezali yango
Voilà. Donc blouse, hein. Les blouses. Ok. Dans la jupe, il y a jean. Au terminé, hein. Na serra za boy. Agora uma sussa na aí hoje. Uma sussa. Uma sussa. Vou na vou plisser. Dans modèle à jipe en haut, les bossons na maison va plisser ma sussa. Plisser. Pour les bossons. La jipe, quand tu te m'as sur la tille comme ça. La jipe à jean, hein. La jean à pète, voilà. Et voilà. Allez. Ok, non. Ensemble, hein. Non, j'ai pas. Bon, là, là. Déjà, je me blouse, mon sous-sous. Mais, bah, tant tout au Mickey, hein. Bah, t'as mené l'été, hein. Bah, tant tout au Mickey. Bah, taille, oh, bah, t'as pas elle. Bah, là. Blouse. Bah, t'as elle, là, là. Voilà, le maniango. Comme ça. Comme ça, là, tu. Ils en ont beaucoup. Comme ça. Merci. On va prendre le robot. Et là, il y a singa élastique. Et singa. Singa. Ada ya goussière. Ada plissé. Ada plissé au bango. Yango ada maboko ikuse. Maboko ikuse. Modèle nango yango ya roba. Amulaiti na dans sur la tille. Comme ça. Alors, je vais la singanango au kangi. Je vais dépendre du mot. C'est ça. Yango, au pérope. C'est une robe, il y a jaune. Aza, awa, so tiawa. Nasusawa. Donc, aza buka mapeka. On va buka mapeka. Buki mapeka. Buki mapeka. Aza ni étagère ma susa. Na susa. Na masusa na se. Na aza boy. Pour mon amour. Et dans l'exabino, il est comme ça. Sur le tas la zoomer. Zoomer vidéo au monde. Et là, on est dans la barobre. C'est ça, voilà. Oh, les bossos. Durant ma péka. Durant ma péka. Allez, tu n'as assez. Aquí t'as perdu assez, boy. Voilà, c'est ça. Moi, je pas bon, oui. C'est ça. Ok. La chemise. Chemise Versace. Manche longue, c'est ça. Chemise. Soki olingi oyebisi ngai yango oyo naolakisa bino yango oyo chemise yango osombola papa eza mix mwasi mobali olata eza na robe ya Versace. Aza transparent, hein? Manche courte, aza monene. Donc, aza moiti na siramu laite, hein?
tina se transparent ka awa aza nouveau modèle ya Versace. Comme ça po liboso nango oyo liboso nango oyo nsima na yango voilà alakisa bino na biloko nango nango voilà borediffuser botala pantalon ya jean ya Berberis ya busi yango aza na babeta aza stretch te aza normal yango pantalon busi voilà jean bomona eza jean yango alakisi bino jean busi yango oyo azali robe aolata maratia awa matolo etanga matolo alozwi ye kobatisi likolo nasala neti na mozalati yango alozwi oyo sikoyo omati likolo eza boye aza boye pembe na kati aza oyo likolo eza 2 pièces aza molai na se ekangaka donc oyo olati ye na kati ali ozwi oyo otie na likolo ezaka boye ezaka nde boye yango oyo soki olingi oyebisi nga baprix eza na napesa na inbox toye na blouse omoni blouse awa abendanaka boye anga maboko boye c'est ça nsima na ye yeyo oyo nsima oyo liboso oyo nsima oyo liboso yango e blouse yeyo aza abendanaka stretch d'accord nalakisi bino blouse yango eza blouse omona eza blouse nasolaki yango etia boye ye asali ba oyo awa modele na ndenge eza yango lisusu pe blouse mosusu yango oyo voilà nazomona maboko comme ça aza bendanaka me yango oyo aseraka na nzoto eza tekatika yaseraka na nzoto nabendanaka blouse donc modele na ye yango modele na so bokomona je sais pas voilà voilà modele na d'accord oui allez tobandi sikoyo biloko ya solde wana eza solde te oyo nde ebandi biloko ya solde
solataka taya mike yango oyo 30 euros na solde. Na solde 30 euros, mais aza kaka ye moko. Taille ezali M ya bato ba M, elle akota te me M na ye M 30 euros na 30 euros muta M na 30 euros ya kozwa. Toye na robe isemi yake aza 2 pièces, donc ye na se aza isemi yake omona yango isemi yake eza te kitoko tina makolo ekozala pepe parce que isemi yake azaka na nini donc maboko bafongola maboko awa aza maboko manche courte voilà isemi yake. Merci beaucoup hein ozomona oyo mpe eza na solde te biloko ya solde ezali bon ntananaaoyo oyo aza 2 pièces aza jupe rouge colo bordeaux na se omoni hein omona biloko yesu oyo nsima oyo liboso jupe ici hein amolai aza ensemble na veste na jaquette na ye na kopena maboko yango oyo maboko yango donc aza ensemble na nsima noir na nsima tout noir na liboso batie nini naza likolo boye aza boye 2 pièces oyo ozomona 2 pièces jaquette na ye comme ça eza etirete liboso jaquette na yango non ye aza 2 pièces boye ensemble jupe na jaquette. Toye na isemi yake mosusu bomona ya isemi yake ye aza na solde 50 euros olingi yango mpe 50 euros 50 euros na solde oyo na maboko na ye soki olingi yango 50 euros na solde nakiti na 50 euros aza isemi yake nakiti na 50 euros. Aza na body ya nzoto aza kilo donc aza lokola tricot aza bina kilo aza boye eza boye ndenge na tie liboso nango eza boye voilà. Nsima nango aza na eloko ekangeli oyo aza na ekangeli oyo voilà. Nsima liboso naza na phase awa mais awa kangama donc modele nango eza comme ça ozomona mosika yango d'accord. Jupe eza taille ya mokie eza taille nini eza mp jupe na solde yango na 40 euros soki olingi jupe oyo na 40 euros taille m 40 euros soki olingi yango eza tisi 40 euros solde oyo mpe pantalon ya jean ya sumba
Morning is early. Is a taille. Is a 3XL, hein? 3XL. Pantalon jean. Suma. Ce que lingi yango na solde yango na 40 € pe oyo. 40 €. Jean na solde 40 €. Tuye pe na ye article ya suka. Ya suka. Ndenge moko sumba article ya suka. Azata ya aza L. Mais comme aza abendanaka tisi nango ebendana stretch ebendana aza liboso boye nsima boye na jaquette na ye gilet na ye na gilet na ye yango aza ensemble comme ça ensemble boye après na inbox ayili soko awa kolakisa bino yango oyo na 35 €. Soko olingi yango solde 35 €. 35 €. 35 nakitisi solde. Oui. Bon, mpona shikoyo toshuki boy oyo chemise isemi yake chemise ya pembe ya molai isemi yake yango eza ya minene. Soki olingi benganga na inbox okozwa prix ya chemise. Merci beaucoup. Natiki bino mpona yango. Ete ezoya mpe ba t-shirt 20 € t-shirt 20 € t-shirt yango ya gosi 20 €. Wapi lisusu ya tuye lisusu na ye lisusu moshino t-shirt mosusu yango oyo na moshino na ye ale na ye kolakisa bino mpe oyo ezali modele wana mikesa te melaka soki oyebi yango ekozala bien etombola te soko eza boye d'accord. eza blouse aza na singa afolaki boye motie boye motie alokangi c'est ça mpona mei komelaka me mpo eza chemise aleki kaka aza boye chemise yango voilà c'est ça soki olingi yango oyebisinga 35 €. 35 € t-shirt. Voilà. Yango ko 35 € na solde. Oyo pe eza ya mayo nango, balati ba na se eza mayo. Eza blouse. Likolo blouse. Eza ba bouton nango.
eza na eloko libende nango oyo okanga awa. Donc comme ça. Ok. Eza na 25 euros. Ayo na. Bon, la perruque, je pense aussi au monaki. Là, ça va sapato. Rien à chaussure. Compassé. Tala talon. La compassé, la couleur. Numéro 42. Numéro 42. Mais ça y est, mon toit. Donc, 5 sacs. Dans l'accès, nous avons là. Vrai chaussures. Là, les abos. Numéro 42. Ça. L'accès, bien chaussures. Aïbi. C'est ça. Les arrêts. Au numéro 40. Numéro 40. La quitte en 100 euros. Au ligne en 100 euros. Et quitte en 100. Les pièces à souka 100 euros. Vous voyez? Et en rouge. Oui, je peux étayer sandales. Étayer. Il va te nango. Il va n'avoir numéro 40. Étayer sandales. Numéro 40. Numéro 40 boules. 50 euros. Au ligne 50 euros. Étayer sandales en haut. Il faut vraiment aller pour ça. Sandales. La couleur. Le soleil. Ok. On se sied. Mon avis. Mon avis. Et Zana. Benganga to solo là. Ani talon 15, ce qui 10, ce qui 13, ce qui combien. Ani talon ma casté. Donc comme ça, benga to solo. Na wiki batebele bo raté life na banda kala penza. Na lobeka samedi na PSRT. Non, les sandales là. Étayé. Benganga, ils ont la sorte de Kitty. Ekiti o ekiti. Yes, yepe. Akiti asa talon la iti. Yepe yeju. Bonjour, merci beaucoup maman. Quand il a retard encore aux arts, Nicolo. Ok, yepe akiti na e. Azal mi en 39. Ah, aussi. Yeju. Ma chaussure. Nini chouchou li papa. Ya, tout ça fait dans le papa. Était le numéro 39. 39. C'est le numéro 39. Yango le papa. Voilà. Aza talon moko. Yam poussé. Aza fait pépélé. Voilà. Merci beaucoup. Bring them on camera. Not bring them on camera. I have to bring them on camera. I'll add. Nakotio. Allez. Tout qu'on a là ici. Le monde est en gros. Et ça, moussala. Ma fleur au côté retard. Moussala. Bonjour. La là qui c'est. Oh là là, la deux ongles là. Oh, bah côté retard, dans deux ongles. Voilà. Blouse là. C'est ça. Ensemble là.
ensemble jipe na ndio zonga siku ya malema complete jip na jacket na yango yela robe ela ya nini sina lakisaki siku naosala nazo korediffuse malema robe semiyeke ya noir ilela buluza yango ilela buluza ya chocolat yango ilela ensemble ya ye na ye sola aza wana aza robe bakata ya mokuse robe bakataka nini oyo ezaka ekele sukaka na biso pa ya mabele ya bamama robe yango esukaka wana na eloko ya likolo yango yeyo moni deja prix na inbox jean aza wana jean na gusi ye na kati robe Versace yeyo robe Versace yeyo chemise eza mix homme et femme ya Versace yango terre monene tai na biso ete ezoya robe jaune aza molai aza boye robe etage ale alatama boye buka mapeki oyo baninga buka buki mpenza ndenge ozomona ye ale robe plisse po baplisse likolo ezonga robe baplisse aza na singa na ye ya kokandela ilela nande ezonga malema blouse eza taille m ya bata minene te yango maboko organza jupe ya jean jupe jean eza na masusa bapli liboso yango bapli na yango blouse yeyo na maboko ne pembeni maboko pembeni aza nde ya mokuse abendanaka na ye mefa sere yo awa soki oza nzoto ya minene kosere nzoto ya mike c'est bon donc me abendana na bluzu moni ye robe mosusu ya ble me ye sikoyo masusu ateli ye kaka tout droit plisse nde bomoni ça voilà moni ye yes blouse kitoko moyete blouse kitoko teye na robe nokampona robe rouge Versace omona koratisi ye omoni liboso aza boye maboko masala na maboko masala na maboko na pembeni mpe masala na ke vala robe oyo omoni ye naso olati ye abimaka boye aza na fleur ya kenzo liboso na fleur ya kenzo na yeyo aza na élastique awa aza taille ya monene ndenge aza nde omoni
Ok, na robe mosusu ya fleuri fleuri azali aza na lisusu nini ne liboso maboko milai soki olingi maboko ekona mikuse okomisa maboko oyo ezala boye mais okobenda ye donc soki olati ye na liboko ozelaka lakisa bino so olati boye exemple ezala boye so olati boye mais soki olingi akoma mokuse kaka yo omoni sikoyo akomi liboko mokuse soki olingi obenda yango obenda yango mokuse po aza na elastique oyo ekosere yo partout olingi mais eza nde manche longue soki olingi ekoma manche courte okomisa courte ozongisa yango boye c'est ça yango explication omoni explication explication yango oyo voilà explication yango bamama bokoti na retard biloko tina bandaki bokomidiffuser ye yo ntina se aza na nde na ye to ye na ye ye azali na nini na kati aza na bise na ye na kati aza transparent na bise na ye na kati soki bise na ye bise mpaka loa comme ça voilà naotala bino bise botala bien voilà ndenge aza boye omoni ye po aza na bise na kati ok c'est ça l'Europe aza mpe manche longue mais okopusa ye amati na ye voilà remodele modele yango bango ok bomoni ye deja baprix na inbox allez toye lisusu na ye même chose mais aza modele différent bakokani te po wana aza na masusa po soki aza na masusa te mais ye aza na bise te mofutia bise bise nakotila bino babise na kati bongo voilà omoni ye atie bise na kati so otie bise na kati etransparent elongwe oyo liboso na ye oyo nsima na ye omoni ndenge ye mpe aza maboko okopusa na awa kaka yo moko bendani voilà c'est ça allez tokei susu na ye eza na tia ye mpe biseni na kati bacouleur oyo ya noir ye mpe susu okotia ye bise na ye patiente eza mosala naluka mpai navandisa bise epe yeyo c'est ça voilà voilà yeyo alakisi bino ndenge aza ya noir na maboko milai aza na bise na ye donc bise na kati transparence ebungi donc eza eloko ya kolata na bise na kati bacouleur yango ete omoni robe yango yeyo ndenge aza boye aletolie na ye ya basoda antegone ya basoda
naza na se soda ya makasi likolo soda ya pete naza na 2 mingi ya basoda yango na relaxe bino bilamba nazala na yango komsa bobengi ta ya monene bobengi baprix na opesa na inbox. Bon nazokende na barido so bovandana mpona barido sikoyo bokotala barido ya kombo te sans kombo barido mosala barido eza mosala rido yeyo rido akotaka ni awa okoti na yo matila bene mpona komona yango bien omenela sango bomona kitoko makoli awa voilà bomoni c'est ça avandaka boye yango oyo rido yango nayebi te so bozomona bomoni sikoyo mpona mwa epesaki na rido natie direct na singa soki libende wana ndenge avandaka boye avandaka boye côté bomona bien te omoni yango à suivre oui rido aza boye côté ezota bien te naluka côté rido yango oyo rido oyo ezali à peu près 3 mètres oyo moko kako aza mpe afungama na katikati afungama na katikati ozomona boye efungama donc eza lokola neti ekangama 4 mètres nyonso emete demete yango na rido so olingi rido boyebisinga na pesi yo prix bon tika nzambe ya na bino so omoni osomba rido nalakisa deuxième rido mosusu modele za rido modele mosusu soyeyo yebe na okotela mwana ya ikoa bogo passe susu yeyo nde nazomona te bino bomona andibi te bomona andibi te aza naye na kombo te me aza kitoko donc na kosala ngo na ndenge ya kokanga foto botala donc barido nalakisi bino ndenge ezaleli eza boye comme ça tomonani
mbala nsima po barido eza mosala mpasi awa na osimba mo na osala wana ndenge ya foto me nalakisi bino ndenge ezalelaka nde evandelaka barido yango soki olingi obengi nga na whatsapp ou bien na messenger tika nzambe abatela bino abomba bino merci beaucoup tomonani susu le na ozwa biloko mosusu ya sika mais soki oza besoin eloko benga ngai na whatsapp ou na messenger merci beaucoup bye